Bandeko na ngai napesi bino mbote na kombo na Yesu Masiya mwana Nzambe na bomoi. Ngai mama Deli na liboso na bino mpona kosala video oyo mpona kopesa bino révélation oyo Nzambe arevelaki ngai. Yango wana napesi bino mbote bandeko nyonso bolandaka nga na ba oyo nyonso bokozwa occasion ya mbala liboso bolanda nga. Ngai mama Deli mbote na bino nyonso. Avant na kota na message na kosenga na bandeko nyonso to bondela po ete Saint-Esprit asunga biso na message oyo to bondeli na kombo na Yesu Masiya. Nzambe papa na biso na lola mozesa likolo pe na se kolo Yesu Masiya papa. Nzambe tala ngai mwana ona bandeko moko na moko bakolanda video oyo topesi yo merci papa. Na nyonso ozosala katikati na biso papa, garde biso kino leo na bomoi, ozotalisa biso ba chose caché papa, po ete tozwa mayele tobondela mpona makambo yango esalama te kolo. Yango na pamboli yo na kumisi yo na netoli yo Saint-Esprit zala na nga lolenge na kopesa message o papa. Nzambe ezala ngai te ezala yo nde moto opesa message pa bana na o, pe bana na o bakolanda message o kolo touche bango na mitema na bango, bamema likambo vraiment na mitema na bango, babondela po ete kolo yo épargne mabe wana oyo oyebi na kotalisa biso kolo. Na telemeli milimo nyonso eza ya yo te papa, milimo nyonso ekotelema mpona kocontredire message oyo kolo. Na telemeli yango na kombo na o Yesu Masiya pe na nguya na molimo santo papa, o nyonso akoluka kotelema mpona kocontredire message oyo o Yesu Masiya papa. Nzambe telema touche mitema bana na o po ete eza temps o Saint-Esprit ozosala yo ozoloba katikati na mitema bana na o, ozotalisa bana na o message nini eza ya oyo ezowuta epai na yo. Talisa bana na o papa kolo, na beleli yo kolo, sunga nga papa na loba oyo ezowuta epai na yo na ntango o papa o nyonso papa ekoki koya koderange ngai kolo, eza mosika na nga na kombo na o Yesu Masiya. Po soki ngai nalobi papa bana na o bakokomprendre eloko te, me yo nde Saint-Esprit loba na kati na ngai po ete bana na yo bakomprendre Seigneur. Napesi ndeko moko na moko oyo akozwa message oyo apartage yango na maboko na yo. Napesi ndeko moko na moko oyo akozwa message oyo atie yango na priere kolo, mona ye oyo nyonso akomema frado ya likambo oyo papa po ete abondela mpo nango kolo. Yoka mabondeli na ye papa, oza Nzambe na bomoi. Na pamboli yo na kumisi yo na netoli yo nyonso na bondeli bongo na kombo ya tata pe ya mwana pe ya molimo santo. Amen. Bandeko na ngai ndeka na lobinga mama Deli na kosala video oyo papa ya makambo oyo Nzambe auti kotalisa ngai. Oyo Nzambe auti kotalisa nga avana ke nango comme d'habitude na opesa bandeko nyonso merci ba oyo nyonso bolandaki ba video oyo nauti kosala. Eza de video na ote kosala oyo nalobeli makambo ke Nzambe alobi to bondela mpona bandoki po ekomi tan bandoki nyonso fu babongola mitema, ekomi tan bandoki nyonso fu batikaki ndoki. Yango na biso baintercesseur oyo tobondelaka mpona bato nyonso mpona mokili mobimba, tobondela mpona bandoki. Nzambe a Saint-Esprit atouche mitema na bango po ete babongola mitema. Ntuka so biso tozobondelako ekosala bandoki nyonso esika bazali moko na moko ozape motema ki akokomprendre ke te oyo nazosala eza bien te, tika na longwa na kindoki. Do yango wana napesaki message wana eza mibale limao 1 na limao 2. Mingi batalika limao 1 bayebisinga mama Deli video ekataki boye nga na bi o natiaka de video na le même jour natiaka de video. Do yango wana bandeko nyonso o bokolanda ngai o bolanda video limao 1 limao 2 bolandi te, bolanda yango eza de video na lataki meme elamba yango ekomplike bato ebele. Vraiment Nzamba mona bino ba nyonso botiaki ba commentaire. Nzamba mona moko na moko nauti kosala video moko wana eza na image na nga te, eza message oyo papa na biso José Mutu atindelaka nga yango. Le atindelaki nga yango antuka na mona ki eza message mo makasi nazalaki na mona telefone na nga
nde lokwa message oyo naye napesa sikoyo eza mpona Congo yango na nalingaki napesa nano message wana mpe nasalaki message oyo lobi me lobi nasalaki yango te nalingaki natia nano oyo ye apesaki ngai ezalaki message ye atindelaki ngai nde natieli bino mpo boyoka yango nalingi bakongolais toyeba banani oyo biso tozali toyeba banani oyo biso tozali po soki tozoyeba kaka te banani oyo biso tozali biso réellement toza banani en tout cas makambo nzambe azokana ekokisama mpona mboka Congo ekowumela biso nzambe aza na mposa tocomprendre toza banani toyeba sikoyo biso bakongolais toza banani yango nomoni natielaki bino mpo nga nakoka kotransmettre bino yango te ndenge papa José atindelaki ngango yango natiaki ka bongo oyo no bolandi yango te botala yango eza message moko natie wana eza kaka natie kaka ndenge atindelaki nga audio na ye natie kaka audio wana donc image nange eza te botala yango eza oyo ekotaki lobi avant nga natia message oyo ekotaki lobi bolanda yango vraiment lobi makambo makasi wana. Donc a expliqué biso ba congolais toza banani nga mama Deli na croire na message wana na croire penza ke na message oyo papa José apesi nazo croire nango vraiment na croire nango de yon bolanda ngo vraiment nzambe azala na biso vraiment en tout cas toza na bilaka ya kitoko pona mboka Congo nde na yebisa bino nga mama Deli nazelaka de événement oyo tokozonga Congo oyo tokovivre na Congo wana epuis na enlèvement nazelaka yango nayebi ke nzambe akosala yango mo nzambe azopesa biso basujet de prière tobondelaka mpona basujet de prière en tout cas bato oyo bozokwaka ke bamessage oyo nga nazopesa ezouta mpa nzambe bobondelaka soki nzambe asengi tobondela mpona eloko boye lere ozobondela tia yango na prière nzambe akoyoka yo nzambe akoyoka biso po topusa makambo oyo nzambe azokana mpona biso na Congo eya esalama noki vraiment nzambe amona moko na moko video oyo naye kosala normalement na ngai nasala video oyo na bandaki ya kolobela nzambe ndenge aexplikaki ngai makambo ke ekomi tan bandoki babongola mitema ndenge na explikaki na video wana toza na basorti ya bandoki mibale misusu wana babongola mitema te na ba oyo babongola mitema na explikaki na video oyo te oleka na ngai na continue nango ti nalobelaki ndoki inconscient donc nzambe aexplikaki ngai mpe par rapport ya bato oyo bazalaka na kindoki inconscient donc bato wana baza ebele fale sikoyo na explike yango mais lokola oyo nzambe insiste nango makasi donc wana tobombi yango na tokontinue yango nsima nakoti nao na oyo mpo tolobela makambo oyo nzambe atalisi sikoyo vraiment nakoyebisa bino ngai mama Deli nauti kobunda nauti koleka na babitumba ebele bavideo oyo nasalaki wana kaka mwa menace ezalaki nayebisaki bino oyo namonaki wana explikaki bino bamenace ezalaki na oyo naoloba nakoyebisa bino rapport ya bato bobondelaka mpona nga makambo namonaki nakoyebisa bino doki nzambe wana aza nzambe donc alongisi nga na etumba oyo bayelaki nga na butu mpoka nazosala bavideo nazodevoile basekret na bango nazopesa bana nzambe mayele nazopesa bato mayele oyo monguna satana aza na posa bato bayeba te ana posa te bato bayeba mayele wana donc bitumba eyelaki nga na butu donc bitumba na butu balongi te donc omoni nde nayebisa bino monguna satana soki azobundiso na butu akoki yo te abundiso na faso nyonso akoki yo te aobima sikoyo na moi aobima na moi yango abima ndeni aoluka atelo piège moko yo soki okangami ka na piège wana eza porte d'entrée na oyebisa bino so monguna satana abundiso spirituellement akoki yo te aobima na moi aotindela o mutu moko bato wana sikoyo bazala bato na bango mingi bazala na kindoki conscient aosala eloko moko mpo batindi kaka asala yango ele ya osala eloko wana yo sikoyo okosilika nde yo okoagir ale ezala sikoyo porte d'entrée mpona monguna satana akota mais biso baoyo toza na révélation toyebi ke tokofongola baporte te
ata monguna satana ayeboye alati mutu aye kotumbola aye kobeto ata mbatana elongi yo fozala mayele oyeba ndenge nini okorépondre ye oyeba façon nini okorépondre faut répondre avec sagesse nyonso po ezala teke efongolelo porte vraiment efongola ba porte aoya na moi aosalika mo na moi po yo otomboka osilika po afongolo porte do nzamba batela yo bo continue kobondela nga pona nga mama Deline naza na bitumba na oyebisa bino naza na bitumba poka na osala ba video o na ko expliquer bino po toza na ba video ebele naza mambo ebele faut tosala na ba video tosala sala moto ako empêcher biso te na oyebisa bino moto ako empêcher bino te mko na oyebisa bino révélation ona lobi nzamba telsenga pona bato babondela pona nga mukolo bo comprendre que mama Deline ndenga telema ofanda sute afanda sute loba nzambe moko abaka Deline te fanda nao so lobi koki koloba sute wana ça va mais soki ka monguna satana akanganga munoko te jamais akanganga munoko te nzambe azwa lokumu pona ngo vraiment nazoke koyebisa bino ba nini na uti ko mona sikoyo ezalaki révélation on a koyebisa bino lelo eza vraiment pona Congo ezalaki ndenge nini des semaines passées nalalaki vraiment nalotaki ndoto ezalaki vraiment ndoto des semaines passées naloti ndoto tozalaki place moko tozalaki na mibali tozalaki na bana biso nyonso mais bitumba so ezalaki na groupe na biso siko na ba papa tozalaki na bango na groupe mususu su tozobunda na bango siko biso basi bazwi biso basi bakoti biso na ndako moko wana na bana mais ba papa siko babimi bango nde bazoke kobunda na bato wana oyo bazoya kobundisa biso ezalaki ndenge wana elo nini ya koleka wana bapapa siko le bazokende kobunda kuna bato wana siko baza na minduki bato na biso siko bazali na minduki te do ezalaki de groupe do groupe na biso tozobunda na groupe mususu wana sikoyo bapapa siko lokola groupe wana mususu ezalaki na minduki bato baza na groupe na biso moyebaki ebunda na bango ete me bazokende kana ndenge akobatama bazotela bango bapiège baoke kotia bapiège nde biso toyebi ke soki nde toandota ata mosusu na bafilme bo soki de camp bazobunda camp wana mosusu eza na minduki mosusu eza na minduki te bana sikoyo fo basala ke botela bango bapiège mpo so ozobunda na motu oyo aza na munduki aza na nini fo tieli bapiège mpo nini yolonga donc ezalaki bongo sikoyo nga na ndoto yango wana nazoloba nga bi nzambe na nga biso bato tozaka bana mboka moko bato ya mboka moko tozobunda boye mpo na nini sikoyo mobali na nga mpe azalaki wana na groupe ya bana mibali baloba bango bapesi bango minduki bato bapeyi misusu wana bapesi bato bapeyi mosusu bapesi bango bebundeli bapesi bango minduki baza na minduki biso siko toza na minduki te nkabi biso pe bato apeyi mo tokomi kobunda boye bapaya bapeyi ya bapaya bapesi groupe na minduki po baya kobundisa biso tokufa antuka vraimen biso bana peyi moko tozobunda boye antuka ezalaki ndenge wana ti nayaki kolamuka nde nalamuki na kamwe nga na bi oyo ndoto nini onga na loti boye ke bato ya pays biso bato ya pays mo tozobunda groupe ya bato mosusu bapeyi oyo bamipaya bapesi bango baminduki do tolobaka ndeti bamindele bapesi oyo to bapeyi voisin wana bapesi groupe wana mosusu baminduki mpo babunda na biso me biso nyonso toza kaka bato ya pays moko kasi kolela telemi nga na bi oyo ndiri fo yala eza baguerre tribale te oyo faut ya ba guerre tribale ezoya boye na Congo to ndenge nini na kanisaki yango vraiment mingi journée mobimba liboso na lotaki na ususu mkakanga ndoto na loti mabe bitumba pe na Congo de camp ezobunda biso bana ya mboka moto ezobunda bongo en tout cas na sepele na ndoto yango te mais après semaine wana na banda raisonner yango kaka mo ezoya ezokima pi na ekobungisa na ngango
na longoli na ngai yango na makanisi na ngai na longoli yango bino mo boyebi so oloti ndoto mikwani ozokanisa yango apres elongwe nango eloko nasala na malgré na ndo kanisa yango emoko eye na moi na kanisa yango mais so nafukami na obondela nabondelaki ata mpo na ngo te antoine na okosa bino te nabondelaki mpo na ngo te nayebi te mpo na nini me nabondela ye mpo na ngo te nazokamwa ka ondie bitumba moko eya na kongo ezalaki ndenge wana bandeko na ngai koleka samedi oyo lokwa nalalaki na veye na moi wana nalobi nalala na nga na récupéré nazwi batelefone na nga nyonso natiango na silence mbala moko na bondeli na moi wana nalali kolala nalali boye mbala moko namona nake kosere tu nalali do ezali mpenza ndoto na siko naolota siko naza na Congo na lupangu na biso oyo tokolili na lupangu na biso oyo tokolila na tozalaki wana tozalaki mobali na nga azalaki papa Didier mobali na nga azalaki azalaki na bakamarade ne wana tozalaki mwa bato ebele tofandi nga nazalaki na mwana ngo azalaki na 4 ans baage ya ba 4 ans boye mwana baage ya ba 4 ans nde sikoyo tofandi wana tozalaki vraiment na ambiance moko ya kitoko bandeko na nga naoki makelele moko boye na libanda nde naoki makelele wana na libanda na zwi sikoyo nake place makele na oyoka lidusu mo ezalaki na mire wana natali sikoyo na lidusu wana namoni bato bazobunda makasi baepe bato bazobunda balati bateni balataki ezalaki bavarese différent couleur mais bitumba monga bato bazobunda makasi na libanda bonde nazomona deyake groupe baobunda ngabi non na comprendre mambo te nazwi kiti na mati likolo ya kiti oyebika nde mire ezalaka otie kiti siko mata likolo mpo mona bien le natie kiti na mati bandeko na nga namoni bitumba moko bato bazobunda obaluka misino eke na lupangu wana bato bazobunda na lupangu wana bato bazobunda pa bavoisin kuna bazobunda na balabala koto bazobunda na baluki koto bato bazobunda do bitumba na bitumba siko bato bazobunda balati bavarese siko bavarese yana bamisu balati couleur mosusu donc soki boke na nzela boza bokutani ke bomonika bitumba ezali yo na moto boza na varese ekoka te bobandi kobunda esamelaki bongo bato bazobunda nga sikoyo letan wana sikoyo nalobi naye sikoyo nayebisa mobali na nga papa Didier ngabi papa Didier bitumba ezoleka na mokili natala boye bango lisusu babandi kobunda ngabi papa Didier ozobunda nde nayebi te so bepe yango ebimaki bango na maboko na banzete ebimaki bango na maboko nayebi te banzete moko baepepe nde oka on dirait na filme bandeko na nga bitumba namoni papa Didier azobunda bitumba makasi donc bato bazobunda bango mpe bakomi na bavarese donc elekaki nde nini donc naye kocomprendre siko le nga nazotala bitumba wana bango mpe esika bali bayoki mpe makele bamati likolo batala boye bamoni bato baobunda bango mpe baseretrouve ke nga mpe bato tofandi na bango tozoseka na bango tolati bavarese moko te donc mbala mo mpe bitumba ebandi denga siko na opekise nga bi papa Didier pourquoi ozobunda na yo mpe alobi na nga abia de nga na posa obunda te me bango nde bato bazobundisa nga naza na choix te soki natiki boye ekosala nino abi naza na choix te bango nde mutu bazobundisa nga soki natiki boye bango baoboma nga senena se défendre nga na osala nazo se défendre ka me azobunda mpenza bazobunda nayebisi bino bandeko na nga makila ezosote donc nazomona makila partout ezosote bato bazobunda kuna bazokata na bio donc bamakila ya ndenge wana apres naye komona petit frère na nga awuti na kati ya ndako abimi lero abimi moni abimi mpe na varese nazwi nakangi ye le nakangi ye nayebisi ye okokende kobunda to okende kobunda te alobi te ya de tikanga na bima tikanga na kende bunda nga abi te okobunda to kobunda te alobi na nga ya de soki na bimi te nakende kobunda bakoboma bato na biso do bakoboma bato na biso nga funa kende funa défendre mpe bato na biso bazobunda kuna
nga na ko fanda te na fanda boye natala ke bato na biso kuna bazobunda bazoboma bango kuna nga mpe funa ke kobunda na defendre mpe bato na ngai bandeko na nga nakangi petit frère na wana na biso kokende to kokende bunda te nakangi après mona se tout na se rappeler mwana zapi letana ke luka mwana na tike na bangi ko luka mwana po makile zo sotaka mboka mobimba bitumba na yebisi bino ezalaki ndoto moko olinga te olota ngo kosepela te olota ndoto abongo bitumba mboka mbamba moleta na tiki petit frère na nga ke luka mwana petit frère na nga abimi mba moko ake kobunda ngale na tika lo na bandi ko luka mwana nzo amona sko makelela bitumba nde makile zo sauter nde mwana azaki traumatisé ake kofanda sikoyo na kiti place moko azolenga misubeli wana azolenga na kimba mona zwi mwana nakangi na nzoto le nakangi na nzoto mbona kumuluba nzambe na ngai o mboka bimba bato bazobunda bato balati ba varese différent bazobunda bitumba ikekoma ndenge ni nani akokabola bitumba o nzambe na nga nani akokabola bitumba o nazokolela mbala mo bandeko na ngai na ndoto nzambe azoyebisa nka na litoi na ndoto wana kaka nga nakangi mwana olela nzambe azoyebisa na litoi nayebisaki yo nalakisaki yo ke bitumba ezoya na mboka oyo monegishaki yango nalakisaki yo bitumba eya na mboka olobaki eloko te onegishaki na yango kala mbala mona ndoto wana na se souvenir na ndoto o nalotaki naza na ndoto me mutu nange ezosala normal na se souvenir su na ndoto nga na biya solo olakisaki nga wana olakisaki nga de groupe wana mosusu bazalaki na bibundeli bapaya bapesaki bango baminduki bando obunda abie nalakisaki yango me olobaki eloko te osali pe eloko te okipe na yango te yango wana omoni ezokokisama yango moni ezosalama yango moni esalami bato bazobunda boye na mboka nga na bandi kolela na nzoba nzambe na nga limbisa ngai nzambe na nga limbisa nga na negijaki yango limbisa nga nde nayi kolamuka na pongi bandeko na ngai nayi kolamuka na pongi bamuna nayi kokomprendre le nalotaki en première fois nga mole na lamuka nga na bi oyo eza baguerre tribale oyo eza lokwa batribi oyo na tribi oyo bazowela soki mabele soki mpe bazowela nini en tout cas eza vraiment guerre moko tribale nalobaki yango deya na ndoto ya liboso le nayi kolota su oyo mibale nayi kokomprendre ke eza na mipepe moko mabe ezoya na Congo do baguerre moko ekoya na Congo kuna eza baguerre moko tribale do nzambe aza na posa ngana bato bolandaka ngo tobondelaka mpona mokili tobondelaka mpona mboka Congo tobondela mpona mboka Congo tobondela mpo baguerre wana ekota te mpo baguerre tribale wana esalama te mpo nde nayi kokomprendre yango eza eloko moko ekosalama ndenge nini donc letili ke na bato baza na posa bitumba te bakobunda mpo badefendre mpe bato na bango donc ezala kitoko te ezala vraiment bien te bato bozotambola nzela moko bakamarade boza bapire ndenge ka boza tribi moko te le bitumba ezosalama bino mbale boyokana lisusu te donc mipepe moko ezoya na Congo mpona kokabola bakongolais biso bakongolais toza bato moko tokokabwana te la majorité bakongolais oyo toza wana na Congo tozalaki na temps ya Mobutu la majorité bakongolais koma biso toyebi ke toza biso nyonso bana tata moko baluba baswahili baluba baswahili bangala bakongo biso nyonso bato bandundu biso nyonso toza bana ya mboka moko toza biso bana mboka moko nzambe aza na bilaka ya bien mpona biso nyonso eza ya tribi moko te eza mpona biso nyonso yango wana bandeko na nga tobondela nzambe asunga biso tobondela makasi ke mipepe ane eya te moni nzambe soki alakisi likambo alobi ke
ndeti nzambe so alakisi exemple mutu boye akokufa eke yo bondeli to néglige yango lere oya olakisa deuxième fois olobake nayebisaki yo mutu boye azokufa me onégligaki yango moni sikoyo akufi moni sikoyo akufi moni sikoyo akufi wana yo oloti mutu akufi abiso nalakisaki yo première fois onégligaki moni sikoyo akufi donc nge lobaka ke lokola kaka alobi na oka bon mais eza na trop tard te lokola na esalami te na mutu yango akufi boye te so okoti mabondeli nzambe olongola liwa wana nayebisi bino constanga na sala na vie banda 2002 nzambe banda korevele nga makambo spirituel eloko oyo nzambe otala nga eloko oyo nzambe arevela nga na bavi ya bato lokola ya liwa eza te ezalaka ofandi boye oyebi soki mutu boye azokufa osusumuki mutu boye azokufa soki onéglige yango aye koloba no mutu boye azokufa olobondela olongola esprit de mort kati na ye olongoli te donc tala sikoyo azokufa ozomona alere okota mabondeli nanu te nzambe arevelanga ke mutu azokufa epuis mutu akufi nanu te mpenza donc nanu esalama te antuka nayebi te soki na nani nanu soki na bosani loba na bosana nzambe arevelenga ke mutu boye azokufa soki nakoti mabondeli mutu wana akufaka na ye te akufaka te donc yango naye nalobake lokola nzambe bino moko bo étudie phrase wana nzambe alobi ke nalakisaki yo yango monéglijaki yango olobi eloko te osali eloko te yango omoni esalami boye donc elingi elobaki nzambe arevelaki yango po tosala quelque chose eza kaka nga te tosala quelque chose yango eza kaka prière bandeko na nga le tozobondela mpona mboka Congo tobondelaka mpona mboka Congo mpona makambo nyonso ezoleka na este ezoleka na Congo makambo nyonso tobondela mpona tribalisme na Congo ezala te bokabwani ezala te na Congo bangala baswahili bikolo nini nyonso toza biso nyonso batu moko bakongo baluba toza batu moko bandeko na ngai monguna satana ayebi ke peuple oyo aza peuple moko aza na bilaka nzambe nga nayebisa bino nazelaka evenema mibale ya liboso nga nazelaka mboka Congo nga nakokufa te ntina mona teke mboka Congo Afrique etombwami nakokufa te ntina monaki Afrique etombwami mpe nakovivre na Afrique wana nakomona makambo oyo nzambe atalisaka nga oyo ekosalama na Afrique wana nga nakomona yango nalobaka mpe naomona yango mpe nasambelaka mpona yango ke namona yango nzambe agarde nga ntina mona yango do tobondela soki tobondeli nzambe ya koepagnon eza mabe makasi baguerre tribal ezala kitoko te ezala vraiment kitoko te ata moke yango nazotala sikoyo selon nga sina sisai na nga makambo nzambe atalisi nga je crois mutu na mutu acomprendre makambo nini oyo nga naye koyebisa bino epuis lobi avant nasala video oyo na lelo kaka kutu lelo nasoli na se ya moko tosola na ye na ebeteli nga na bi nzambe atalisaki nga baguerre tribal na nasala video moko nzambe atalisaki nga baguerre tribal ezoya na Congo wana do fo tobondela po eya te yango funa sala ngo nayebisa bana nzambe tobondela mpona kolongola mipepe wana abina nga lobi mama dasa pe sera dasa nzambe pe arevelaka yango asala pe video moko nzambe arevelaka yango nga na bia bon arevelaki abi oui nayoka yo ndi asala video moko ya bongo ayisinga bongo abi aseke lokwa nzambe arevelaka ngo mama dasaki baguerre tribal ezoya na Congo ayesu korevele mpa na nga do mpa na nga ye kaka kolamusa biso lisusu donc ozomona message ekomi ndeti ye alobaki nga nalobi yango do seke fu tozwa yango serie bandeko na nga nazobondela bino na bolingo ya nzambe tozwa yango serie nzambe azaka na mposa tobondela aza na mposa te guerre wana esalama naza si ngai na bandeko tobondelaka na bango na bato oyo bolandaka nga soki bozwi yango serie tobondeli mpo nango ekosalama nango te esalama te ata moke esalama te Parce qu'on a mon azokanisa et c'est l'eau ni nango ko causer ba guerre tribal oyo na Congo et l'eau koni ne ko causer yango ne ko kanisa au monde toza boye en tout cas ezate ko naza
tribaliste ou bien soki ndeni te naza bongo te nga vraiment ko nga peuple congolais nyonso et d'ailleurs nga na kofanda na mutu pembeni na nga tosali connaissance ti tokosa pe inane otika koyoka te na tunu za ekolonie foka circonstance moko nde bima mpona yeba ekolo na yo kaka boye natunaka te eyelanga mpe wapi donc natuna yo oza ekolonie ozomona donc biso nyonso tozala bomoko tosimbama bomoko pepe congolais azosufri pasi ezali bazoyina biso na monde entier balingi biso te bayebi ke biso nde toza mpenza ya nzambe bayebi ke pepe congolais aza mpenza ya nzambe Congo wana eza pays ya nzambe yango moni balingi biso te soko biso na biso su topanzanaka biso na biso su toswanaka tozala bomoko biso tobondelaka mpona bomoko mpo makambo ekoki koya kuna sikoyo nga na bomoto na nga na bandi koraisonne ese makambo ngo ekouta wapi onke bato babanda kobunda kuna na Congo naye kotala nga na bi tozomona lelo oyoyo pasi modele ekoti na Congo kuna pasi ekoti makasi bato balobi eza kuna temps ya Kanambe pasi ezalaki boye te Kanambe azalaki wana étranger mais pasi ezalaki boye te lelo tokomi na Faci Beton biso tosatandaki ke na Faci Beton moi quand même tokosa sorti quand même mais eloko te pasi yesu makasi monguna satana andisi mitema mikonzi na biso andisi mitema na bango po basala eloko moko te po na peuple chinois beta na peuple congolais etali nango bakonzi na biso te baza kutu kuna te so pa komona te na yebi te donc aza na kuna te donc vraiment eza eloko mususu eloko nga na omona ekoki kokoze yango wana naza contre Faci te président soko azosala ne malamu mutu oza contre na aza te oyo oza contre ne se oza ka fiti sikoyo na moma oyo nga ata soki na biso nyonso toza wana soki mutu oyo aza mokonzi eke azosala ndenge peuple pende sengeli te ata ya moke pasi ezoleka makasi suka peuple akorevandike badroit na ya kotelema sikoyo ndenge makambo ezolekela na Congo selon nga nde na omona nde ezolekela na Congo on dirait ke l'air bato bakotelema bongo po balobake Faci tolingi osusu te ndenge ezalaki na temps ya Kanambe toboyi yo tolingi osu te baluba ondire baosepela te baluba nyonso te baluba mosusu baosepela te ozomwa baosepela te baprefere ata kutu pasi eza nango na Congo mais Faci azala na ye kaka mokonzi sikoyo bato mosusu baolinga ngo te peut-être yango mutu ekokoze baguerre le bato baotelema bo baluba batelemi mpe babi te esala boye te Faci akolongwa te okuna mpe boye ndeni ye azosala elo otale esika bitumba ekobima bandeko na ngai biso tobondela mpo biloko wana eya te toza bomoko soki Faci Beton azosala na ye bien tokosoutenir ye biso nyonso mais letile ke eza ça ne va pas pasi eza makasi na Congo malgré nga nayebi ke Congo wana ezalaka na kimele roi akofanda na kiti ya bokonzi ya Congo nde kimi kokota me pasi oyo ezomema bato bamibali bakomi bapede ozomona balesbienne bakuluna eloko esala anga pasi lokwa kikuluna na Congo eza penda te ya mingi te kikuluna wana muna mutu bapasele lichette na muna jeune fille mo balakisi na video bapasele lichette boye jeune fille ya 16 ans bapasule boye nano abala te elongo bakata boye bo modèle batongela pota na batonga pota ndo ezaka po mutu do elonge ekangama donc wana penda doko do na pasi dozomona donc nyonso wana siko po mikonzi na biso bazosala eloko te na yoki kuna Faci Beton apesi bato bajip ya 120,000 na yebi te so eza $120 na ndini te $120 fo ya 120,000 amoi nazala na information moko ya bien te mais balobi onde 120,000 apesi bato combien de bato oyo bazwi 120,000 bavoiture wana soki sikoyo totie neti apesi soki 10 personnes bajip wana 120,000 10 personnes wana eza déjà 120,000 multiplié par 10 esala combien bakobongisa biso ata mama yemo akobongisa ata eloko moko
bamikonjana baza deya na mbongo, baza deya na basi ebele, baza mapango ebele, bavisa, bajip, bavilan, bajip ebele, mais abakiseli bango susu bajip oyo achere wana mpona nini? Mpona nini te opesa ata peuple oyo azolela, ata baenseigne olobi ke baoyo nyonso bazokoensegne na école primaire, napesa bango ata mili vraiment, bakosepela makasi. Vraiment, peuple congolais aza humilie na mboka na ye moko. Ba magasin etondi kuna ya ba libanais, ya ba chinois, ya ba bendien, bango na bango. Chinois zo beta na ye peuple congolais nani akoloba. Siko mukolo peuple congolais akotelema ekozala ndenge nini? Ekozala ndenge nini? Yango biso tobondela Nzambe asunga. Nzamba sunga mabe ekoma te. Vraiment Nzamba sunga. Yango kaka na nga na yebisa bino. En tout cas yango na bomisa ipona bino Nzambe aza na moko na moko. Pona video ona sali Nzambe aza na bino prochainement na osala video mususu. Nazo linga na sala video. Bon, na linga na sisa makambo na lobaki ya kindoki nde Nzamba expliquer nga kindoki ya conscient, kindoki ya makila, donc na linga na expliquer makambo nga na yebi mwandambu quand même. Nga na expliquer meto sala salamo kaka, mais lokola video o vraiment ezaki eloko moko Nzamba insister nango. Nzamba insister nango ya ubo moninga na bimi na yebisi bino makambo oyo. Na yebisi bino makambo oyo prochainement video moko ezo matanga na sala pona koyebisa bana Nzambe nde makambo Nzamba revela nga yango nazoloba na olinga na yebisa bana Nzambe eske bokoki ko bato nyonso bolanda nga boyoka deja ke mutu azobela bobondeli après Nzamba lobi c'est bon, bon mema siko na hôpital na kozala na ye, bo kendele na hôpital siko yo azwa traitement mundele. Esalamaka. Nga na yebisa bino esalamaka, bobondeli pona mutu aza maladi, mutu azobela après Nzambe alobi ke bon, si bobondeli siko nga côté spiritualité, c'est bon déjà. Côté physique bokende na hôpital bakopesa ye bakisi nga moko na kozala na otia loboko na bakisi oyo ya komela akobika. Na koyebisa bino ke esalamaka. Na koyebisa bino makambo Nzamba arevelaki nga. Na koyebisa bino Nzamba ayebisaki nga abia Adeline. Nasalela bino deya bakisi. Nasalela bino deja bakisi. Na koyebisa bino babiloko yango nyonso wana oyo Nzambe atalisaki ngai. Ndenge Nzamba alobelaki nga ndenge na koyebisela bino bana mayele bakozwa mayele. Eske biso bana Nzambe tondimela Yesu Masiya comme Seigneur pe Sauveur? Toyoka baenseignement ebele baenseignant biso ke mwana Nzambe akoki jamais kosalela o pratique moko. Biso bana Nzambe tokosalela pratique te. Donc question na nge ezali. Donc natuni na question na bato nyonso bokomantaka. Botela nga na ba réponse avant nga na pesa video. Avant nga na sa video botela na ba réponse. Comme ça, après, dans cette vidéo, on a expliqué que nous ekosunga moko na moko ba o bako kwa nango ekosunga bango. Bote la nga ba vidéo, est-ce que moi na Nzambe akosa la pratique? Pona yoka kango, to zwango nyonso na basenema na beglizi ke moi na Nzambe akosa la pratique te. Kaka makambo nyonso soko bondika na kombo na Yesu. Nyonso ekokisami. Na kombo na Yesu Masiya nyonso ekokisami. Donc okosa la jamais pratique moko. Ndenge Yesu Masiya azwaki asalaki pratique ya Yesu Masiya asalaki pratique azwaki soi na ye atie na zelo atie mutu na misu ye asalaki mpoza ki Yesu Masiya. Eske biso tokoki kosalela ngo ozwi mai obondeli pona mai omeli eza pratique? Biso bana Nzambe tokosala bokomelanga ba oboza d'accord te bokomi te eza d'accord te. Bible lobi seulement le nom de Jésus qui guérit. Mutu batu opi bolobi ke te biso bana Nzambe pe tokoki kosalela po tomona Élisée asaleli mungwa asaleli boye bokomi. Nga siko na koyebisa bino oyo Nzambe alobaki na nga. Na ndenge Nzambe alobelaki nga. Donc yango na lobi ke
na osala yango prochainement soki nasali yango après tokolekana. Pourquoi nalobi na osala bongo po vraiment na temps oyo muna bandi da kosala video na bombi yango nasala bino na video ezoya vraiment nasala yango quelque jour botelanga nde bacommentaire ebele borépondre ngai vraiment na comprendre pe bino. Donc est-ce que biso tokosala pratique donc nde nalobi pratique omoni ozwi maït ozobela to moto azobela obonde na mai opesi ye obonde na huile d'olive opesi ye apakola huile d'olive. Est-ce que biso bana nzambe tokoki kosalela ngo ou tokoki kosalela ngo te? Biso toza kana foto bondela kana kombo na Yesu Masiya mutabiki toza na nini ya pratique te eloko te bokomelanga soki biso tokoki kosala te. Na mona pe ide na bino esa nga bien na baba ide na bino après wana nga so na koya kosala video pour na expliquer bino o nini nzambe atalisaki ngai na ba makambo wana o ndenge nini nzambe ataliselaki ngai dona ko expliquer bino esunga vraiment bandeko o bakolandanga nzambe aza na moko na bino bolanda message oyo video o nasali eza deuxième nasali video ya liboso na kotisi me Saint-Esprit asepeli te esalaki mwa kokoso moko ale na longoli yango ezalaki mwa kokoso moko na longoli yango nde naye kosala oyo nzambe aza na moko. Donc kokoso ngo ezaka question oyo nazali na posa na tuna question oyo nde na tuna kite na video wana na tisi video na kanisi nga na bia fo na tuna bana nzambe question o ba répondre nga avant na sala bon video na expliquer bango makambo ndenge ezali na expliquer poto yo kaka soki mutu kaka zo bana ozwa mai zwa huile d'olive sala boy eza bonzambe te eza te na Bible eza bonzambe te seulement le nom de Jésus mutu eza na nguya ebikisaka siko ngai mama Deli na koyebisa bino makambo nga na vivra makambo nga na vivra o nzamba explica ngai muko nzamba explica ngango ezali na 2018 na yokaki na posa kozongisa mukilisima na yokaki posa na zonga su mukilisima na bandela vraiment. Donc na ko expliquer bino ba o bokokwa nga bokwa ba o pe bokwa te problème ya te nazolo bango soki na sali video moko eke nzambe nga na oloba mambo nzambe revelanga na o revelanga soki yo otali video ngo omoni ke nzambe revelo makambo au contraire ya oyo nzambe revelaki nga problème ezate na opesa exemple na yoka mkomsu se na bon na yoka exemple ka na pesa exemple nzambe aloba na nga ke ba meshi eza mabe siko mutu moko akoleka na television lobi ke nga nzambe alobi na nga ba meshi eza bientôt tia na biso ba meshi vraiment nga na omitungisa mate ye pe mutana fa mitungisa mate elo nga na comprendre ka te toza na ye nzambe moko te do wana pe toza nzambe moko te do yumo faut comprendre que makambo nzambe azo révéler nga na oyo azolobe ya mama Deline eza différent do toza même nzambe te na temps oyo komi mutu na mutu luka papa na yo ekomi mutu na papa na ye mutu na nzambe na ye nga kundu na ye baka na ngati ke nzambe nga na sambela keza nzambe o afumuki mbangu na ye baka na ngate na ye baka te ke nzambe o ya Bible nde aza nzambe bakoko na biso na ye baka na ngai te na ye baka te mais lokola temps ekomi nzambe nde aye kososolisanga ke nzambe nga na sambelaka nzambe mpungutulendo nzambe bakoko na biso nzambe o atindaki Yesu Masiya yango moni lokola na bande kolobela video oyo on atielaki bino video wana na otiela bino so video ya papa mo ya ntiye boyoka ndenge azoloba oh non le nazoka ona osepela nga nzambe atalisanga baportre nzambe ya baportre bayaka kovisite nga na beton bato bolanda nga boyebi baportre bavisitanga batu mwindu baportre oyo ya Yesu batu mwindu esika yango moni nazokwa
na makambo o papa mso alobi na video wana na tieli bino ba o bolandi yango te bolanda yango eza ka video moko eza na image na nga te nde na obi eza na image na nga te na tia yango avant video o bolanda yango boyoka makambo motu ya papa mso José alobi wana alobi pa aza na basilabisi ebele akobanda koensegne biso akobanda kopesa yango ba o baoza d'accord nanga totambola nzela moko po tokomi sikoyo toyebi sikoyo nzambe na biso aza nani tokomi oyeba sikoyo biso bakongolais toza banani ba o baoza d'accord te nanga siki toza nzambe moko te bomitungisama na bino te toza nzambe moko te c'est ça po nga nzambe oyo nga na yebi nzambe oyo ya bible nzambe oyo ya bible nzambe oyo atinda Yesu Masiya ye wana nga nasambela bato ebela koloba kombo ya Yesu me ayebi Yesu oyo azobelela donc vraiment nakota nango mingi te na posa boyebisa ngai soki biso bana nzambe tokoki kosala pratique moko ozobondela osali pratique mona kombo na Yesu Masiya na pesa exemple po kozwa déjà huile d'olive obonde na huile d'olive opakole eza pratique kozwa mai obonde na mai eza pratique bo comme ça nga nayebisa bino ndenge nzambe atalisaki nga en tout cas natiki bino nzambe aza na moko na moko bolanda video ona bokebi nyonso kimia na kombo na Yesu Masiya eza na moko amen.